toujours vivre le DMTV, Billy le Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote nabino esengo eza ya biso ya koyeba ke bozali scotché na ngonga oyo bozali kolanda chaîne YouTube nabino oyo et memela kabino ba analyse pertinente, ba analyse que nous voulons les plus objectives aussi tolingaka toujours to sala ba réflexion sur ba sujet d'actualité ya makambo etali mboka na biso ezali koleka na mboka na biso. Mais avant to aborder sujet automeme libino lelo mercredi 10 juin, permettez-nous to kokako rappeler na bino ndenge to zwaki habitude ya ko rappeler non seulement na bino mais na biso surtout que maladie oyo ya coronavirus pandémie oyo ezali ko continuer ko frapper biso ezali important pour na biso to continuer komi batela po na komi batela toujours batela pe bande ko na biso, respectons donc les mesures barrières pour que to kokako arriver na ko atteindre objectif ya ko briser chaîne ya contamination ya maladie wana. De plus en plus bato bazali ko senga ke déconfinement et ça là parce que bato ba komi étouffé justement pour la maladie wana parce que zali na ba conséquences ebele même sur le plan économique et social bato bazao ko kalisu tetoye ba komi batela de cette façon to ko lutter efficacement contre maladie wana pour que to ko bunda to buter yango dehors musika na biso. Actualité boyebi ezali dominer lisusu na oyo elekanaki hier na kati ya Zando ya Kinshasa o to bengi grand marché esika epai wapi to mona ki population ko manifester conduit certainement par ba vendeur ya Kinshasa ba lembi ras-le-bol par rapport ya ndenge ba kangi Gombe puis ba kangi Zando soi-disant pour na kosala ba travaux ya réhabilitation ya marché central, mais ba vendeur ba moni que trop c'est trop ba komi asphyxier bazo kokalisu te ils sont au bout et ba lingaki ba ko accéder na grand marché pour que ba reprendre ba activité na bango, mais police ezala ki wana pona kosa la barrière conformément na mitindo non seulement le gouverneur ya ville ya Kinshasa mais bobi que tozali pe na période ya état d'urgence et ça n'est suivi en tout cas ba tir ya ba balle répression en manifestation wana avec des tirs à balles réelles et le bilan ezali ko pesa biso état qu'il y a eu quelques morts et que ezali na batu o ba perdre ba bomo na bango en marge ya manifestation wana, mais bien entendu bobi que na ba circonstances ya boye bilan ezalaka toujours contesté par les uns et par les autres. Du côté à police va repesa bilan ndenge na bango, du côté pe ya ba organisateur va repesa bilan ndenge na bango, et c'est le cas notamment na makambo elekana ki lobi otoyoki que le numéro 1 il y a police ya ville province ya Kinshasa, le général Silvano Kasongo, il aurait déclaré que effectivement à reconnaître que Mutu Akufaki, mais ceux qui Mutu Akufaki non pas du fait il y a tir à balles réelles, mais Akufaki pour Kangamaki na courant électrique. Ce que conteste un des députés provinciaux il y a ville province ya Kinshasa na kombo ya honorable Mike Mukeba Nkoso oyo yé à sala qui descente sur le terrain et yé personnellement dénombré 3 morts oyo bakufaki à la suite il y a manifestation wana, et parmi lesquels au moins un oyo akufaki par balle. Nazoti kabino bolanda honorable Mike Mukeba, et ensuite nous revenons pour que tu conclure moi sujet en gros tout ça moi analyse Muke et puis to clore débat oyo. Mais avant nazo rappeler bino que vous allez kolanda DMTV ceux qui vous a déjà abonné merci, ceux qui vous en abonné cliquez au comme abonné ko bossa nante ko cliquer na cloche juste à côté et ko permettre na yo comme notifier na ba prochaine vidéo trouver ba mettre en ligne. Suivez honorable Mike Mukeba et nous revenons tout de suite après. eloko ya liboso na bandi kobelela yango banda lobi na koloba yango sikoyo na kosenga Argentina longa mosala amilongola ye moko démission abomisi bato na Kisasa bato wana bakufi na tina na ye malobo abimisaki awa yenga awa
na belelaki na bilombe pe bilombe ba vandini sainga pasi épiscope Ambongo bokundu wa mokonzi ya missioni Paul Sapu Isdon Daiwel na senga ki bango te ba yebisa Jantini adzongisa maloba na ye na monoko asenga bana kisasa bolimbisi wana yaki ko pelisa moto koloba ba kisasa te o ya sepeli na makambo na ngai te asa mokili na ye asala Israel na ye lelo na ko zongela yango na ko benga bilombe na biso bate makaba yebisa Jantini adzongisa maloba wana na monoko na ye eloko liboso amilu mulongola na mosala ye moko abomisi bato misato na tina te akanga zando na makambo ya nkuku eheba na katina te na kozongela yango pona la kisao makanisa mabaya na ona zando ya mibale na kosenga na baninga na ngai batinda mina oki pasi oyo bango badui bango pe baleli lokola ngai pona liwaya bato o bakufi na kosenga bango elengo to zongisa session banda to bandi session na biso bandaka na le 30 mars et sukaka le 30 juin to trali ko vanda ngonga te pona nini babi covid awa bato bakufi likambo eza ya makasi ya kosakana te e ko senga te to fungola session poto ba ko tswa likambo na maboko na bizu mosusu na koloba na ko bana général Sylvano Kasongo zana limemi ya bomo ya bato limemi na bomo ya bato makambo yo ko sa tango kabila o ko bana mote siko bato bakufi o ya ko pesa ndibola moko ezangati na ngai na kitaki ngai moko na barumbu bato bakufi misato ngai moko na kiti na tambo bisika so misato moto mwa bakufi na lisasi na moto komo na Ferrari awewa ba beti lisasi ba pomoni moto nyonso na bilili na chombo na ngai ya iwa makile duite na lopango na mabanga bisika nyonso balakisi ka sumisi na sumisi ya motane makile duango ko motane ba mibali bato oyo ya lobi te bakufi na lotiriki na tuna Sylvano Kasongo na sina yebisaki yango lobi toka matana loboko nga na ye tokita na Itaga na Barumbu na balabala wana banda Kasai wana te sika balu bato bakufi lobi lotiriki ezalaki te yawe pas de courant lotiriki ezalaki te banda tongo eloko nye sami tango mpulu chako landa bato bako kima bato baye kokweya na terase ya monene bato bakoye bele na kati ya terase wana eza image ya zando ngeleli tension ezalaki la police yango na tozomona ndenge baza ayaki mpona intervention na bango bato bakoye bele na kati ya terase wana tango bakomi kobimisa bato oyo mibale balaki na se nde bakufi bato mibale wana bakozala bakufi to na kokwea oyo bakweyaki bakwei mabe to bakufi na mpe mekangami bango na bato baki likolo na bango l'autre iliki, monsieur le général Sylvano, je le mets au défi. L'autre iliki, ezalaki wana te banda tongo. Il n'y avait pas du courant dans ce quartier-là.